Non, nazana noir. Okoyoka bato ya Kimbangu, les kimbangistes. Ba kimbangiste bazoyebisa bato basambela na kombo ya Simon Kimbangu. Eza pe clé. Po papa Simon Kimbangu ndaza na fungola ya paradis. Ba catholique balobi bango nde baza na fungola. Po batikela Saint-Pierre. Bango balobi bango pende butu baza na fungola. Même fungola oyo, même les branamistes baitiza même fungola. Bloque cadena. Donc pour ça bloque cadena. Bazo baptiser bato au nom de Branham. Bloque cadena. Ezali église les sacrificateurs ya Mbutamuntu Kadima. Nzambe ya baluba. Azali koloba keno Yesu ayaki na mokili awa po ya koloba makambo ezo concerné ye. Jésus ataba beta ke fimu banyokola ke babomaki il est ressuscité. Mais Kadima oyo depuis akufa baluba ba mystique hein. Eza ekoti ba monseigneur balataka. Ekoti oyo ebombi ba chiffre ba lettre plutôt. Ezali Isis. S ezali Seb, H ezali horaire. Médaille yango ya a. Komaka vous tous venez à moi. Awa ezali croix de Saint Benoît. Saint Benoît azaka pape. Ezali signe ya ba rose croix. Rose croix d'or so au côté kuna obligatoire. Et première chose il faut nous sacrifier. Pe ba osengo n'importe qui te. Sengo moi sinayo, moi non liboso linga mingi, surtout les gens les plus brillants dans la famille. Et ya signe ya batu ya Maikari pe Sekai. Bazana médaille au balataka. Babenga kango pona batu Maikari ezali omitama. Ekwe yakate mutu so asimba ngote. Soki ekwe yo il faut ba récupérer ngo ezonga na Japon ba revenir ngo ndezongela o lisusu. Bima pentacle na bango yango ezabengi ekankar. Kasi bomona ka mikolo ba pano ba ekankar par-ci par-là. Ekankar. Ozoke ndekuna ka pona koluka mbongo, ozoke ndeka kuna pona koluka succès. Mais après succès na yoano. Baliesa kangoka mutu tango azobela makasi akomi pembeni ya okufa. Mais soki mutu aza bien boya lia ngote po komi nyo biso tolia na église catholique ba pesa ba fidèle yango te basango baliaka. Mais oyo ezaka basango kaka nde baliaka. Et puis baza na formule o baliela kango. Deni. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Gloire et louange à Jésus-Christ de Nazareth qui est ressuscité, n'est plus dans le tombeau. La princesse de l'Éternel dans vos maisons, chez vous, où vous êtes en ce moment. Nous sommes ensemble et il n'y a pas de souci. Dans cette émission témoignage, je reçois pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Marc, qui est déjà sur ce plateau, Mutombo. Et nous allons continuer avec ces témoignages qui nous édifient d'ailleurs. Mais avant toute chose, je demande à Alain Kiakala, Jiramokwa, Yves Bolofa, M. Fayoulou, de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Jésus-Christ, notre roi. Et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Katela
Eli. Ok, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na se siko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipa, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini. Exemple, na paroisse onga nazalaki Saint-Pierre Claver Yabakusu. Pona bato ambanda keza ko discuter te, bazai ko yemba boy. Santo Pierre Claver yo mobateli ya paroisse na biso, o sangana na biso, oyo kalo sambo na biso, o zala pe na baibanso bako bonzela libonza misa lelo. C'est Santo Pierre, hein? Donc Pierre Claver ayo kalo sambo na bango. Ezate nzambe yamba lo sambo na biso o Pierre Claver a memeli oteme Pierre Claver ayoka lo sambo. Donc c'est culte des morts. Alors je le répète comme mon frère Marcelo, que Dieu les bénisse à l'église catholique. Et à l'ogola moi, hein, salle d'attente. Ngana lobi en faire été mais salle d'attente. Non oui, pourquoi salle d'attente? Parce que muto za na salle d'attente ako baye ne pe abi ah. Na omeli pe na salle d'attente a bazo ya mbangate na muto ifwa ya mbanga na biminanga. Loka babiso yo, tozaka na salle d'attente to bima. Donc ngana lobi te ke za ya enfer. Ngana lobi ka za salle d'attente. Soko bimi o mi sauver na yo. Mais so bimi te o koti na kati ya libulong. Na évoluer hein. Toye awa. Oh non, nazana no. Okoyoka bato ya kimbangu, les kimbangistes. Ba kimbangiste bazoyebisa bato basambe na kombo ya Simon Kimbangu. Eza pekle. Oyoka bango babike ndenge eza boye bino bato mwindu. Il faut bosambela Simon Kimbangu. Yende nzambe na bino. So boboyi bokoti na binzambi. Po papa Simon Kimbangu ndaza na fungola ya paradis. Ba katolike balobi bango nde baza na fungola. O batikelaki Saint-Pierre. Bango balobi bango pende butu baza na fungola. Même fungola oyo, même les branamistes ba itisabe mfungola. Na koma kuna. Ba branamistes bango babi soki mutu ayoki message ya Branham te akota te. Mais Branham lui-même ndenge na ebeli ifi d'abord pentecôtiste. Et par après ayosala lingomba na d'abord protestant, après pentecôtiste, après ayosala lingomba na. Donc moi je crois que ba clé yangwana, ba dogme est bloqué ba. Ndeza eza bloqué. Hein? Bloqué cadena. Pardon? Bloqué cadena. Donc, ça bloqué cadena. Ah. Ok. C'est comme ça que bazo bloqué. Au lieu mutu alobake. Mutu alobake. Yesu abikisanga. Yesu akangolanga. Abani ko tanga o Branham mon Dieu. Branham tout ça. Bazo baptisé batu au nom de Branham. Bloqué cadena. Yango. Toleki nabiso. Awa ezali église les sacrificateurs. Ya mbuta muntu kadima nzambe ya baluba les sacrificateurs kadima oyo azali koloba keno Yesu ayaki na mokili awa po ya koloba makambo ezo concerner ye mais Yesu tango ye oli aloba makambo ezo concerner ye kadima anoloba makambo na ndenge na ye moko yango wana nzamba permettre ke bakanga ye babete fimbu baboma ye babete fimbu yangwana akufaki siko ye kadima ayesko ko récupérer situation ye moko pour alakisa bonzambe na ye na règne na ye. Mais malheureusement la différence entre lui et Jésus
Jésus ata babetaki fimbo banyokolaki babomaki il est ressuscité. Mais kadima oyo depuis akufa baluba ba mystique hein. Tuna point Tiffany. Baluba ba mystique. Chez baluba ba déjà banzambe ebele. Ya liboso kadima ba benge Yesu. Après mukuna nzambe. Donc batouana ba déjà banzambe ebele chez bango kuna. Tuyoko baluka koto na bakongo. Tokomi na bakongo kuna mystique. Bango pe na banzambe na bango. Taonda nzambe. Nani Kimbangu nzambe. Omona kisolokele nzambe. Jalungwana nzambe. Donc banzambe nyoso wana banzambe nzambe. Donc bakomba nzambe ebele. Bakomba nzambe ebele, c'est vraiment compliqué. Bon, tout évolue moi muke. Mais yo pesi signe en haut. Signe ezali bon, ba dessiner yango bien te saka arc-en-ciel hein, na étoile. Hein? Soki OK pas ba musulman pe ba on bazana demi-lune na étoile. Vous allez comprendre que la religion wana nyonso où eza ko nier Christ eza toujours na babilembo basi. Vous comprenez? Ata tangi Christ mais eza ko la Seigneur sauveur ko la Dieu. Vous comprenez? Donc na sens wana nde nazobake eza matata. Awa eza ekoti ba mon Seigneur balataka. Ekoti oyo ebombi ba chiffre ba lettre plutôt. Excusez-moi. Français pe angweza monoko na bisote. Et bombi ba lettre na kati. Lettre oyo ezali codé. 1. I ezali Isis. S ezali Seb. H ezali Horeb. Eza banzambe oyo ya ba égyptien. Okomona na croix mystique oyo ba pape balataka ou bien ba cardinal balataka bango siko na médaille oyo eza ekoti siko toke na médaille yango ya awa ozomona dessinateur nanga dessinaki bien te respectaki nde na pesaki consigne te ndenge ezaleli eza boye mais na kati awa eza na ba phrase awa bakomaka vous tous venez à moi na kati awa elingi koloba nini Isis, Horeb, Seb, Osiris, vous tous, d'ailleurs, bango nyonso wana, venez à moi. Donc, nde médaille oyo, papa lataka, na kingo na ye, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Parce que moutoko jamais eloko ya ténèbres, alors que à sa côté, il y a lumière. Et ça na sens te. Na pusani muke, awa ezali croix de Saint Benoît. Saint Benoît azaka pape Benoît oyo. Yenda sala croix oyo. Mais croix oyo ezali représentation ya ba baguette magique. Renfermé ensemble ba baguette magique ya forme belé mais renfermé akati ya na ye oyo. Ozomona neti F sotali F yango oyo. Pesa na kati. Transmission des pouvoirs, hein? Puissance mystique, force mystique. F yangoyo, B yangoyo, P soko balusi yango ekomi P. Alors zinyo so na sangisi babengi yango croix de Saint Benoît. So tali yango bien, yango nde papa simba kana maboko. Asimba kango. So papa zo ke sala messe. Au mona asimbi koto kan koto azo que nous ça là te na représenter côté osate na présenter ta côté lumière ça bota bien et ça 6 hein 6 ça il faut tiara boy akocha ndenge musuta akocha boyete so ache boyza na sens te il faut tiara boy pardon il faut tiara boy pour ça na sens ça dit tant ache boy a formé déjà chiffre 6 na ye penda zo beta boy yango no mona batu musu na ba mouvement spirituel na bango bana système mais so tali bien ça la 6 donc na ko expliquer yango d'une manière ou d'une autre mais to évoluer quand même na témoignage na biso oyo ezali signe ya ba rose croix na lobaki ke ezalaka misatu eza rose croix Max Sendel
eza na rose croix amorque na rose croix d'or. N'expliquaki na lobi ke na rose croix Maxendel eza niveau ya bana mike. Na rose croix amorque wana niveau emati. Oko sacrifier tout comme oko sacrifier tes autres dépend na choix na yo. Donc oko koma pe riche so lingi ou bien oko koma no riche te soko lingi. Mais na rose croix d'or so oko tikuna obligatoire. Et première chose il faut ba no sacrifier. Pe ba osengo n'importe qui te. Sengo mwasi na yo, mwana no liboso linga mingi, surtout les gens les plus brillants dans la famille. Ba wana ndo sacrifier. Mais ce ko boy ko sacrifier ke ba kufa. Oko sacrifier sikoyo ba bota na bango, mayele na bango, ba chance na bango, wana pesa ka sacrifice. Donc sacrifice na sens ebele. Donc wana bato rose croix amorque Maxendel rose croix d'or. Awa ya signe ya bato ya Maikari pe Sekai. Mutu nyonso asambela na Maikari pe na Sekai alataka signe oyo bazana médaille o balataka babenga kango pona bato ya Maikari ezali omitama. Ezana libota oyo na yebi très bien ya musicien moko munene ya mboka na biso azalaka kuna na Maikari akufa à cause ya makambo moko moyen toloba lobango mingi te, mais nakuna baza na système ya mutu atiki nzoto boye ake na monde na séjour des morts asali makambo après ayikozonga. Maintenant kuna baza bongo na bien Sekai na Maikari. Na Maikari bazaka na médaille po okoma initié na premier degré o babengaka yugoshi. Tangu yo olati médaille wana okomi yugoshi. Médaille wana babengaka omitama. Esimbaka maite, esimbaka mabele te kweyaka te mutu musu asimba ngo te. Soki kweyo il faut ba récupérer ngo ezonga na Japon ba rebenir ngo ndezongela o lisusu. Sikoyo na batu ya alobaki Maikari na batu sikoyo ya Sekai. Sekai et pas na bango médaille wana ezaka même médaille parce que ça mouvement local moko me ba se diviser. Ndenge catholique orthodoxe na catholique romaine. Ba kabwana. Mais bango nyonso bazaka ba catholique. Ndenge pe bango bazali. Alors na Sekai bango bazana médaille babenga oikari. Oikari. Oikari ezaka même médaille wana, même formule, même makambo nyonso mais ba combo. Donc, vous comprenez que consigne va penser qu'il n'a pas un ciel et tomber à côté parce que la religion n'a pas mouvement spirituel, nous tous vivre sur la planète Terre. Aïe, ça qui n'a pas côté pour nos alliés. Mais ce que pour tout signe de la catégorie, parce qu'on est dans la vibration négative. Non, il y a pas qui dit là, ma mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 à katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to biloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la poété bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien.
Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuka Bilogolia. Eh, Maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, vous allez la Congo ici. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Vibration négative, c'est-à-dire puissance non rouillée pour combattre les puissances aux anaya. Donc, dans le monde spirituel, ils ont un combat entre les chrétiens et les satanistes. Les chrétiens, ils ont un pouvoir où ils ont un Saint-Esprit, et les occultistes, ils ont un pouvoir où ils ont diabolique. Et des forces, wana emi bundi sanaka. Yango ne babengi na terme na bango force négative, to pe vibration négative. To avancer awa. O babenga bango corne italienne. Batu mimba la taona ba chaînette sans koyeba par ignorance. Corne italienne. Ah déjà na lobaki, ana sina lobaki. Na ye ana sina lobaki, kuna sina lobaki. Awa les églises o babengi bima. Bima pentacle na bango yango ezaka V na 5 étoiles. Bakomi esprit de vérité. Pourquoi baza ko utiliser loko yo? Ça dit que soko ke kuna tant déjà so accéder na kata temple na bango, il y a 5 esprits. Yango nde eyaka kopesa révélation ya makambo ya vie ya mutu. Avant comme Mosakoli oyo babenga Amos, il faut ba initier yo. Ba choma boko na muto déjà si akota na kati ya makambo wana, tanga zo choma boko a transmettre yo po komi komona yo po komi koyoka. Yango wana bazana na 5 esprits oyo dirijaka bango, oyo esprit wana yebisaka bango vérité sur la vie d'une personne. Est-ce que mambo tolobi eza vérité, eza vérité, est-ce que eza bongo, eza bongo? Ouais. Esprit de Dieu. Eza pentacle ya monde. Sikoyo baye ko changer. Tant on a bandi ko témoigner nané 91 na bandi ko témoigner na zola ki makambo pona bando leka na télévision na canal Kin et pas frère Rigobert Malalako. Tant on bandi o mona ngo pas ba changer baye a ba komi na signe. Et puis ça la quand même division. Allez ba sali siko signe. Ba o ba kei ba vite to lungoli oyo ko bazo diaboliser ngo nde ba tie oyo. Batie au pesa kaka V parce que au pesa kaka V 3 points. Et ça ba carré magique hein. Ah oui ça étoile mystique. Ah oui ça ba carré magique. Je pense que son est clair hein. OK. Awa eza ba carré magique. Ba carré magique oyo ils ont représenté pe ba esprit. Ils ont toujours 5. Ndenge awa étoile eza 5, ndenge pe ba carré magique eza 5. Oye révélaka toujours Amos makambo ya mutu nyonso atelemi liboso na ye. Voilà oyo ezali hey. Parce que na mouvement babengi ekankar. Kasi bomona ka mikolo ba pano ba ekankar par-ci par-là. Ekankar ezape babenga église ne batu bazo babiso sama na église ekankar. Ekankar egotika aux églises te. Ata ba commencer ba campagne. Ce sont des mouvements spirituels. Ba rose quoi, ba franc-maçon, tout ça, ce sont des mouvements spirituels. Et ça église était. Luke église ya solo, on va osambela. Ozwa bomo ya seko. Okoza lovani na salle d'attente yozo kantake nazo sambela. Ozo lexa air pamba. Ozo kende kuna ka pona oluka mbongo, ozo kende ka kuna pona oluka succès. Mais après succès na yoano. Parce que toza passager sur la terre.
Oui, donc quand tu as passager, so kufi, bon moi na yo avenir no ezawapi. Na comprendre te ba to mokili mayele muke. Tozo préparer avenir na biso nazo tanga classe pour na avenir. Nazo tanga sabana na nga pour na avenir. Oui, c'est bon. Mais sikoyo ozo la sabana na onzela nini pour na avenir ya libela. Parce qu'avenir ozo la sabana za pour azwa profession moi musala zo mbongo akolia komela kolata ko sala ba makambo eza besoin sur la terre. Bon sikoyo na oyo l'au-delà. Ozo préparer nini. Laksa mwana nzela nzambe ninge Bible ezoloba. Et il y a des gens au bamema déjà bana na bango na ba loge. Ba sacrifier ban déjà bango. Bamema bango na ba rose quoi. Et chose grave. Au moins na mwana mususu ayebi ne mama nzambe te, mayibi mama rose quoi makasi parce que papa na ye banda bazage azome maye akende na ye na ba loge wana, azokende représenter ye kuna. Mwana wana pe en tant que vierge azo simba pe ba sensoir azo pelisa bansan azo bongisa hôtel. Non, c'est grave. Nous sommes dans le monde qui est dans Maïkari. Bato Maïkari liboso ya Goshintai. Hôtel na bangwana Goshintai. Okomona ke bacha ekeko moko echa loboko boye apelé na kati. Mais misu na bino zomona te ke eloko na bosa mezeke na kati ya Goshintai. Tokena nwana mopanzi. Na kati ya bato nyoso basambelaka na kati ya Maïkari ou bien Sekai. Bozana hôtel des ancêtres na bandako na bino. Obolobaka apôtre Jean-Marc Mwalobaka alokotaka ngwabi na sambela pe kuna na Maïkari. Omoni na dojo ya lingwala wana na chaumba na kota wana. Tokutana pe na bato misusu ga o bazaka ko sambela pe kuna. Basiba msusu basiba kufa bamsusu bazana bomoy. Tokutana na bango kuna. Makamnazo ba na yebi yango. Même nzembo basala pona transmettre lumière. Na yebi yango nga betelo mo morceau. Beta ngote. Sikoyo nga nazoba makambo nga na yebi. Nazaki kolobake batu wana bazana hôtel des ancêtres. Na kati bandako na bango. Hôtel des ancêtres wana na kati ndako na bango musala ni ne salaka. Eza po basolola na bakoko na bango bakufa. Batielaka bango bitabe chaque vendredi. Banguba biloko bat baliaka ba malala bani soki baliaka na yebite mais kuna babichaka bakolia mais yo kotia nga omona ngoka ekomi wana ermo komo beba ozu oke obwaki mais bango balobaka baliaka alors qu'en réalité c'est pas ça na évolué na komi awa ozali médaille ezala ba code na kati soko tali médaille oyo okomona lettre M ezali eza H ezali, A, E, L ezali. Donc, bakomi Michael na kati yao. Mais yo, soko talika bo, mayo de chiffres ngo, ezate. Au moins que ngana expliquer, on n'a pas expliqué. Michael oyo, il faut boye bake, na ba ange de chi. Michael pe ya ba ange de chi azali. Il y a des anges de chi, o bazana ba kombo elandani. Ezana ba Jérémie. Mais aza ange de chi. Ezana ba Daniel, mais aza ange de chi. Daniel ga biso ba Daniel la Bible mais ange de chi. Siko comme on a livre moko ba livre de Daniel boye, ba magicien bazo utiliser on mais ça biloko nzambe kaka pour Daniel. Net livre livre 7e non 6e, 7e, 8e, 9e et 10e livre de Moïse. Mais au comment que livre wana bazo benga de Moïse mais ça Moïse té parce que auteur nango eza Moïse té donc ezaka ba mascarade pona kokosa bato na ye awa ba benga ngo chaîne de défense au comment les étoiles la croix et puis eza neti singa penza ba neti chaînette oyo chaîne de défense eza pentacle mystique oyo ezo permettre mutu so alati yango esprit mususu esale mabete c'est-à-dire so lingo attaquer ye batali babi eza lokola ndenge ba chancelier de l'ordre national de Léopard hein, à l'époque à Mobutu lelo ezaka nini chancelier ordre national de quoi bon bo de briller hein boye bango nga na yebite oya lelo so ezanini mais na tango Mobutu na yebaki hein ordre national de Léopard
donc soki moto aza chancelier aza na médaille wana batia même na porte ne ya lopango jamais bokoya oyo toye kokanga ye to boye na boye te eza lokola nde lelo badepute bazali immunité na bango wana okanga bakosimanga te nga boro wana siko na ndenge ya ténèbre nde yango oyo donc esprit mosusu moyen esala mabe eza te donc aza moto na biso avant totouche il faut toluka na hiérarchie na ye hiérarchie siko nde opesa ordre bosava lokola abebisi mobeko boye botouche ye soit botouche ye te lokola bato misusu lelo mpo basamba baloba te bakosamba te il faut nanu boro wana elungwa so elungwa ete basamba c'est ça esiko na ndenge ya ténèbre oyo bozomona awa ezali communion hostie oyo eza ya bakatholike mais même mpe na bafranc-maçon tout ça basalelaka yango mais pourquoi eza toujours na lettre oyo IHS parce que naexplikaki yango déjà kuna nekoti Isis, Horeb, Seb, Osiris. Awa babengi yango communion hostie. Mais na monde wana tozali kobenga yango biscuit de la mort. Pourquoi biscuit de la mort? Parce que ezomema kufa. Ezomema kufa ndenge nini? Moto azobela toye tokoti na salle wana place azobela sango azwi mafuta pakoli ye azwi boro aliesi ye topesi mokongo total asima te. Tant tozokende vers liboso c'est que na sima boki moto wana sani ni akufi. Yango wana eza nde biscuit de la mort. Et soko tali bien baliesaka yango kaka mutu ntango azobela makasi akomi pembeni ya kokufa. Mais soki mutu aza bien boya kolia yango te mpo communion biso toliaka na église catholique bao bapesa bafidèle yango te basango baliaka. Mais oyo ezaka basango kaka nde baliaka yango. Et puis baza na formule oyo balielaka yango. Ndeni yo lingeka no banyoso basukeli wana naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo natia yo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là, oui. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazoche la bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Nakesa su mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Mama. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte bandeko baza na niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo a uzika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok.
bozali silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mopondima, atako bapakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth, lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi. Koleke mapapu masope mafuta, tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pete po awanga